Nous sommes les femmes sages, les mamans de Scandinavie. Natiki nyoso Atalisinga Mai natiki nyoso Atalisinga Bandeko bonsoir, topesi bino bonsoir na kombo na Yesu. Ndenge tolobaka à chaque fois soki tokobanda kosala eloko esengela na biso nyonso kopesa merci epai ya Yesu Masiya oyo azali mokonzi likolo na nyonso. Oyo apesi biso lisusu makasi ya kosala makanisi oyo toza nango pe kopesa biso pema lisusu ya bomoi na moma oyo boye. Na ye na sango ya pokwa lelo koyebisa bino mpona koanonse lisusu oyo ezali lisusu milulu na biso oyo kozala na mois de mars. Na mois de mars tokoza na milulu wana esika Congolais azali ebunga na kate bino nyonso oyo bozali na posa ya koya na date oyo toponi ya le 28 mars 2020. Maman Sephora. Maman Sephora tobengio oya lisusu eveke Sephora yaka lisusu kote ya mwanda mwana mwa ba 5 minutes no te akizala ba bien yaka Bonjour, ça devrait être le bon à la maison. Nous les femmes Moya epelé, ma papa, ma maman, ma chaîne Moya, continue à nous c'est la journée la ma maman, là vous se faites ça ma papa, là vous se faites ça à tout cas, on fait la Oyo ezali foreigning, ezali non politique, ça n'a rien à voir la politique, ça n'a rien à voir na église Songolo Pakala. Ba maman sage baye. Hey, welcome na. Lucia. Komi tozi ya baninga mususu vraiment Misha
mois de mars, il y a Milulu na question. Nous sommes mois de mars, peut-être au Bissana. Donc, l'autre hier, pour la femme ensemble de solo là. Donc, bon, ça pour la bino, au CP là. Ok. Tous les gens qui sont déjà Milulu na question, il y a mois de mars, ils sont le 28. Il y a mois de hier, quand on coûte à la solo là. Vous avez d'abord pour gamin, faites aux habitants, au moins déjà vu sur le site bandit, faites aux à la souka. Il faut pongama, papa soit maman, maman soit papa, liputa, bobo sanate, karaboye, maman. Quand il y a maman à Balobi, tout ça, on peut le 28 mars. Il y a moi qui les autres se préparaient déjà. Donc, vous avez déjà pour la pointe que le 28 mars, et vous avez la fête, c'est moins de la femme. Les tiens, moi, vous avez le 8 mars, mais tout au salon, le 28. Donc, vous avez déjà au bon gamin, voyage, belé, à suivre. Donc, ma bébé, le maman de Suède, le compte, le bienvenu sur le 28. Ok, moi de mars, ça va faire ça de Bakanga. Pas de sous-souté. Donc, ça va faire biso. Moi de mars, ça va faire sage. Tout ça va dire, si nous allons y avoir ça, c'est là, au monde, merci. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année et bonne fête de Nouvel An 2020. Et pour surprendre, comment on a vu sur la TV, là-bas, ordinateur, là-bas, écran, là-bas, bandako. Non, ben, c'est juste pour vous informer et puis encore pour vous dire que tout ça toujours vivante, ma femme sage, il y a Stockholm, il y a Scandinavie. Nous sommes toujours là et tout ça toujours qu'on préparer, Babilou, il y a Miné, il y a journée, il y a le 8 mars. Précisément, et journée de la femme, comme tu as sommé bien beau, tous la journée la biso fetaka, où ils pour la femme, pour célébrer la femme. Parce que moi aussi, Azali, et le komoko ya botuya, na kati ya mokili, na kati ya mabota, na kati ya ma famille, partout, on a besoin d'une femme. Et voilà, donc il est fait cette journée, on a pourquoi pas le célébrer alors. Alors, sur ces, le femme sage de Scandinavie, Tobongisi, le 28 mars, il y a 2020, journée moko ya ko fêter, ya ko célébrer, journée de la femme. Tu as invité Bino Nyoso, Boya, le collabo Messani, Boya to Sepela, Boya to Lia, Boya to Beta Masolo, Boya to Seka. Donc, yango ba maman sage nyonso, ba femme sage nyonso, tozali kobenga bino mokolo ya le 28 mars. So nie à la veille comme na kivino at fira me os den hashugu auton de mash. Kivino stock, kivino celebration. Vi kommer ha så stor och vi kommer ha så bra, vi kommer ha så skönt. Så ni ser som jag är, la femme avec le grand F. Yaka, toko sepela, toko lia, toko bina. Nous sommes madame Ekozala, n'invitez ce n'a pas surprise ni Ekozala journée. Alors papa, ne laisse pas maman rester à la maison. Prends bien soin de maman. Là c'est maman qui toko, maman là tu libaye qui toko, là tu jupe qui toko, pantalon à panne qui toko. Et la maman, yakato sepele longo papa. Accompagne maman le 28 mars. Välkommen. Vi välkomna er den 28 mars för Kvinnos dag. Bonne année et joyeux Noël. Si vous pouvez soutenir les autres organisations des femmes pour qu'elles puissent encadrer les femmes, par exemple, dans ces piliers socio-économiques, ça peut être un travail formidable.
na date oyo toponi ya le 28 mars 2020 le 28 mars 2020 bandeko boza bino nyonso welcome boya ebele parce que toko kabola pe kolia ensemble toko senga na ndeko moko na moko abosana te pas même kotia eloko moko na proche na ye pona droit d'entrée na ye nyonso wana ezali pona kotombola communauté na biso na kati lisusu na mboka ya Europe. Topesi bino merci nyonso totiki mabongisiane esalema kaka na kombo na Yesu Masiya oyo azali Nzambe na elonga. Merci biso tobengami ba mama na kati na mboka ya Suède oyo ba femme sage. Merci beaucoup. Le bonheur